bonjour, ça dépend l'heure à laquelle ça va vous trouver dans vos maisons. Alors, suivez notre programme d'aujourd'hui, c'est pour notre analyse de notre frère qui a donné son opinion. Alors nous, on est venu seulement vous éclaircir en lingala et puis donner un peu de commentaires. Alors ça, c'est notre analyse de Mayo Gino de Bundes TV. Alors, suivez. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Rima.thereal, egal auf Instagram, TikTok, everywhere. Subscribe, like und follow. Und vor allen Dingen vergesst nicht, Mayo Gino de Bundes TV zu kommentieren, folgen und zu liken. Nous sommes rentrés encore. On allait dire ceci. Concernant notre frère, il a donné son opinion concernant le mec que tu ne peux pas, le mec au but de les hommes que vous n'allez pas vous marier. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Dans les autres qui dans ça l'analyse na lingala pour na koka mutunyo sa koka ko comprendre yango bien parce qu'il y a ça lobby en français. Alors ngala boya kaka na lingala na koka ko pasola poké yango. Alors on y va. Bon, ils a dit que ne connaissons pas lobby que concernant ba mibalio bazala kaka na raison. C'est que première mibalio okoki ko balate basi ba koki ko balate za ba mibalio bazala kaka na raison. Alors même si y a ça les problèmes ya makasi moi si ne azo sans souci azo lela il y a za kaka na raison. Alors yango siko biso to yeko pasola mpoke oyo pour na toko ko éclaircir bino parce que ne connaissons pas ça les ba émission moi kitoko et linko lobake il faut vraiment après si autorisation que tu partager en gros et puis tu quoi ça là bas commentaire ndenge to lingi. Alors ça vraiment de comment Azali très gentil, alors très cool. Alors c'est un vraiment un jeune homme vraiment courageux. Alors to lingi bato aboye vraiment na société na biso qui vraiment mboka et tombama Afrique et matalikolo. To lingi ba égoïste to lingi kaka ba manger les connaître. To lingi pe kaka bato bazara na raison te. Alors ils à la côté mibali ils à la côté basi. Ngai Mayo Gino de Bundes TV biso to yaka kaka pona ko fongola mpoke pito pasola yango mbala moko zomabo fongoli allez ko pasola yango. Alors c'est ça que tozawana pona bino pona ko pesa bino ba conseil ko éclaircir bino ndenge nini ya ko marcher. Alors na ndambo nzamba pesa biso to pasola ngona bino oboto kabola ngona bino. Alors c'est ça, on est toujours là avec vous. Alors notre frère alobi boy alobi mibali oyo ba première mibali oya ko balate zali ba mibali bazalaka na raison pona ni alobi bongo. Alors ezana mibali mususu bazalaka na bango na raison ata sali mwasine mabe ako lukaka ka aluka raison okomona uti ko sala eloko moko vraiment mbeba moko makasi oyo ka koki ko vraiment ko senga bolimbisi ou bien ko se repentir ye akosala yangote mais akosala tout que aloba que azana raison. Alors tant aussi yo ozana mwasi na yo okomi ko sala mabe ko kosa ko baluka na bamibali basi mususu. Alors tant roya na ndako mwasi no azana raison atuna ozalaki wapi papa okendaki wapi parce que musala esilaka r oyo. Alors ozalaki wapi? Alors mibali mususu ba oya boy bazalaka na bango mona zani na babar komela masanga ti tanga komi na kwiti ake kozwane mbambasi ya nzela ou bien koki koluka basi ya bato ya mabala. Alors eza kitoko te tango mwasi na ya ndako akotuna aza na raison kaka bango bazalaka na raison okoyoka lokute koma neti soki mongwa na nzungu ekozala que awuti kosala mabe baninga bazo pese conseil. C'est que mwasi nazo pese conseil akondima te mwasi atikala na ndako neti kaka échantillon azelaka mobali amona na raté mobali kaka banganda ba camarades banini tout ça. Alors ezali mibali moko ya kobala te soko bali yo moko olingi kufa na yo ekoma pembeni. Alors il faut éviter ba mibali ya bongo pona kobala mama soko moniki ça ne va pas. Alors nzambe alobi ke oyazana na foti au moins qu'il a se repentir à bongwana à changer bizaleli soko moniki zo continuer bongo a ezande yo moko ko décider ce qui okende ou bien otikala parce que ce qui mutu musu appelle sur conseil biso ba Mayo Gino de Bundes TV tozala au milieu du village. Alors to pesa bino conseil to côté la mobilité to côté la ramwasité. Alors tozali tout droit to linko lobake tango yo moni ba situation ya bongo. Alors yo moko ko décider ce que olinko kende ou bien olinko vanda ou souffrir na makambu na yo na mobali na yo. Alors soko monike a changer bon les amalamu soka yebi nzambe eza kitoko
Alors, ceux qui ont montré que non, ça va, alors, vous continuez na bino. Mais, exactement que, vous avez libala, ok, ne pas libala na yo, parce que moi, si na yo, mobile na yo, azala akana ba raison. Tozo ba, tozo beta sete, parce que libala ebele bazala akana raison. Ata oye bisi loko, azo mona ke, oza zoba. Alors, yangwana biso toye poto pesa bino conseil, ba mama, soki oza engagé na mobile, bolingi bo, bala, naza mobile. Alors, ndeko na biso pe, yé pesa mobile. Alors, biso toye ka na millier, poto pour balancer tous les deux côtés, tu peux savoir réponse. Alors, réponse, dans ce que, alors, bino, bah, je les connais, botika, bah, raison, na bino, ce que vous avez fauti, c'est un maman bolimbisi, alors, point entrée. La fois passée, tout le là qui analyse, il y a bah, bassi, si côté côté, il y a mi balle, parce que, dès qu'on a vu ça, à lobby, que, vraiment, à BTP, c'était à lobby que non, ce que mon que ça ne va pas, alors, il faut, otika. Pour comprendre, je crois, na numéro 1, de éclaircir bino. Alors, que je ne souhaite ni à mes sœurs, ni à aucune femme sur cette terre. Le premier type d'homme que tu ne dois jamais épouser, quoi qu'il fasse, c'est l'homme qui a toujours raison. C'est l'homme parfait. En fait, il se croit parfait et tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Que lui, il a raison, c'est de ta faute. Que toi, tu as raison, c'est de ta faute. Quand il te trompe, c'est de ta faute. Et si tu le trompes, c'est de ta faute. Dans tous les cas, lui, il ne se remet jamais en question. Il faut comprendre une chose très importante. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a que des couples qui communiquent. Mais si tu es avec une personne qui ne sait pas communiquer, dès qu'elle est fâchée, elle s'énerve, il cogne un mur, ainsi de suite, ça, tu ne peux pas forcément matcher avec un type d'homme comme ça. C'est une personne qui ne peut pas se remettre en question. Comme je l'ai dit, il n'y a que des couples qui communiquent. Et la meilleure façon de communiquer, c'est de savoir se dire, écoute, je sais que j'ai pas bien fait ça, je m'excuse, je suis désolé. Mais si une personne ne sait pas reconnaître ses torts et s'excuser parfois, alors c'est très difficile de nouer une relation saine avec ce type de personne. Donc, si jamais tu es en contact avec un homme qui ne se remet jamais en question, qui ne s'excuse jamais parce qu'il pense qu'il a toujours raison, la meilleure solution, c'est de ne pas tirer une longue relation avec cette personne. Parce que si tu vis avec un homme qui ne sait jamais se remettre en question, tu vas passer toute ta vie à demander pardon, même quand tu as raison. Et le pire, c'est que plus tu demandes pardon, plus ça alimente encore son ego et il se dit que c'est toi le problème, c'est toi qui as toujours tort. Et au final, la relation devient très toxique. Il n'arrive plus du tout à percevoir ta valeur. Il te trouve comme étant trop chiante, tu fais trop de problèmes, tu l'engueules trop, tu n'es pas tel ou tu n'es pas tel. Et c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec un type d'homme. C'est en partie, ezali que ndeko na biso auti koloba que ba mibale oyo balingaka bazala kaka pa mikonzi. Ezali ba mibale moko vraiment okoki ko convaincre yete, okoki ko kozwa autorité na yete, c'est que ye azaka kazomi muna ka neti aza mokonzi ya bato nyonso. Akozala na epe aza na epe asala ke lokote avanda na ndako, mama akenda ko buka ba biloko na ye na zamba akende koteka et puis pona sunga libota ye azomona na kaka autorité azomiso apenza ki aza mokonzi. Alors kozala mokonzi ezali il faut dakisa que oza mokonzi mzambe apesa biso autorité wana mobali azali mokonzi ya famille, mais soki mobali azozwa ba responsabilité na yete ki atake mokonzi yango, alors eza na valeur mokoti pour mona mwasi akomi kosalela mobali nyonso akosalela eneti mama tamki na tongo ke musala alembi akoki ko reposer te motema na ezaka moto ke akoka bana balia papa alia. Alors papa yango mokonzi avanda kaka na ndako asala ke lokote ou bien asala ka mwa kayu na ye abeta mwa kayu na ye na ndenge ya kintsweki, c'est que akosala mwa beti kayu na ye wana zimbongo soki akenda komela soki ba diamba ou bien masanga soki wapi. Alors maman azosala azozwa siko autorité neti yende abala mobali. Alors vraiment la mibali ya bongo vraiment maman okolemba, il faut éviter que okoma nasuka parce que nzambe alobaki ke mwasi akosala pona mobali akosala pona mwasi nae na bana nae. Alors maman pe akosala pona kosunga mobali nae. Alors soki bo sungani alors eza kitoko. Alors kozwa mwasi na yo te ke neti akomi esclave na yo, alors ezali bien te. Alors respect ezalaka réciproque, opesi mama apesi yo respect yo pe opesi mwasi na yo respect. Tozolobela sikoyo ba mibali o bazwaka makambo neti ye kaka mokonzi amoni kaka mama akomi neti eloko pamba, alors c'est pas bien. Il faut vraiment bo kanisa bien
poko ko zongela ba ki bokonzi na bino ke yandaku mais ezate ke obimela mwasi na yo netike omonela e parce que ye azali mwasi alors c'est pas ça alors même ko sala neti ba rapport na bino et komaka na ndenge moko ya brutalité parce que yo oza mokonzi alors ba maman bo sala attention côté wana vraiment soki bo moni que ça ne va pas alors vandisa mobile na yo alors ki mokonzi na e vraiment ekoka ko sila parce que au moni que ça ne va pas alors yo moko ko kanisa nini okoki ko sala alors to yesu so ezala ki deuxième partie. Troisième étape, il y a mibali oyo okuki kobalate. Alors, deuxième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, ma sœur, c'est l'homme autoritaire. En fait, il faut comprendre une chose. On n'est plus au 19e siècle. Les temps ont changé. Peu importe dans quelle culture vous êtes, une femme, elle mérite respect et considération. Ce n'est pas parce que tu es son mari que tu vas l'imposer. Ce n'est pas parce que tu es son futur mari que tu vas l'imposer certaines choses. Il y a des hommes qui sont tellement autoritaires que si tu dois sortir, tu dois lui dire, c'est lui qui contrôle tout. Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas sortir? Ainsi de suite. Et si tu es avec un homme comme ça, c'est comme si tu vivais en prison. Parce qu'il se prend comme s'il était ton père, comme s'il était ta mère, comme s'il était ton Dieu. Et il y a des hommes qui sont tellement autoritaires qu'ils n'arrivent même pas à exprimer leur amour directement. Même s'il a envie de faire l'amour avec sa femme, au lieu de venir comme étant un homme qui est amoureux, il dit « alors viens ». Couche-toi, tout se passe vraiment de façon autoritaire, comme si c'était de façon mécanique. Et comment tu peux être heureuse et épanouie avec un homme qui te traite comme si tu étais une machine? Comment tu peux être heureuse et épanouie si un homme te traite comme si tu étais son enfant? C'est très difficile. Donc si tu es déjà avec un homme, tu sais que lui, il est vraiment très autoritaire. Il ne te laisse pas du tout le choix des choses. Il t'impose tout ce qu'il veut. Si tu ne l'as pas encore épousé, ça ne sert à rien de te mettre la pression, de te dire « ouais, il faut quand même que je l'accepte parce qu'il faut que je me marie ». Arrêtez avec cette pression sociale. Ce n'est pas parce que Paul ou Pierre ou Fanta ou je ne sais pas qui s'est marié que tu vas décider de te marier toi aussi. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ce n'est pas parce que certaines personnes se marient à 22 ans que toi aussi tu vas te marier à 22 ans. Le plus important, ce n'est pas qui vient en premier, mais c'est qui reste. So, troisième, il y a mibali oyo okoki ko balate. Alors, ezali que ko balate ezali kolobake ba mibali oyo bazali basi il faut basa l'attention que non et comme la bangote ba mibali oyo bazali ya ko balate ezali ba mibali bazalaka infidèle. Infidèle nde ezali que ezana mibali mususu azana mwasi na ndako alingi kaka abima libanda. Alors, eloko wana ezala côté basi ezala côté mibali. Alors, infidélité wana ekotaka ezalaka kito côté parce que tango yozana ozi ba engagement na mwana batu, okobala mwana batu ou bien oko bovandi na na copinage après ceux qui va qui fiançailles après boye ko luka moyen que bobala. Alors, ceux qui bo komi sikoyo na situation que non incompréhension comme kokota alors infidélité koti na kati wana bomoni ke ekozala kitorote parce que moi si azana besoin ya mobali na azana besoin ya moi sinae alors infidélité kota soki neti yo komi ko bima libanda okomi okozwa téléphone ozopesi ba numéro na mwasi par-ci par-là okokosa na ndako et pas mwasi na yo ke non na kei ko aider moto boy obena kendaki musala na bal na kendaki peut-être chef na bisalo baki na sala soso deuxième nini alors izala kitoko te wana komi infidélité c'est que ozokosa mwasi na yo na ndako alors téléphone na yo ekozala sonné boy yo moko komi ko banga otika soko tiki téléphone ozobanga ke mwasi no asimba téléphone tanga ko simba téléphone et komi ba discussion okomi ko bêta maman. Alors c'est ça qu'on dit que il faut éviter la infidélité. Même la Bible nous dit ça. Non, infidélité ezali kitoko te ezali péché parce que ozana mwasi na yo na ndako basi nyonso baza ndenge moko yo olingi mwasi ya moninga pour monique abali mwasi ne aza peut-être kitoko ndenge yo lingeli monique yo kenda yo kobala so yo mwasi no aza mabe alors okoti infidélité na ndako eza mabe alors eza que il faut ozonga. So comme on dit que non, moi c'est na yo fiancé na yo bien olingi ete. Alors luka oyo lingi, tango luka oyo lingi vanda na e. Alors za o nyonso zo luka na kati wana ezaka ndenge moko. Eza la côté nini, eza nango kaka ndenge moko. Lo moko changeaka ezate. Groupe ezaka kaka ndenge moko. Alors eza que c'est l'angoût na yo. Tango yo monique na goût ya mwasi. Monique non, bovandi na temps ozui temps na bino, oyebi ke non azaboye na lingeli boye, il faut boye na supporter kaka bon. Alors pourquoi qu'on peut ça pas si faut maltraiter, qu'on bétailler,
infidélité et bendaka kaka ba discussion et bendaka ka bitumba et bendaka ba problème. Alors pour éviter ça, ma sœur, yo moko il faut une décision. Toko yebisa yo kaka ke yo moko zo décision maman. Alors tous à côté il y a basi siko to côté li basi. Tous à la côté amibali, to côté mibali, siko to komi côté basi, to côté la paix basi. Biso tous au milieu du village. Alors ma sœur, on a l'attention. Alors avant au bas là on a engagement. Peut-être joke li ki na azane bien. Alors yo tango boya ki no joke li ki no bina ke kota na Roger Mila. Attends, comment na Roger Mila guna. Alors ils ont simba susté et comme ba komi ko tromper infidélité koti. Alors comme moni komi zoba. Ya ngwa tozo mona batu ba komi boma. Batu ba komi sala mabe parce que ayoki soni, ayoki makamba sali ke e baby si monde. Alors ya ngwa na ba koma ko mela, o mona bazo mela mingi. Ou ba langwa ba bossa na me ko bossa na théâtre mailinde ngeni. Alors un jour kaka une infidélité na yo okokende ko kufa kaka neti ntaba. Alors bossa l'attention ba maman pour na ba situation so za na fiancé na omoni kaza infidèle. Alors c'est inutile à s'engager na. Alors luka moyen o luka oyo moni ki ako vanda na yo ako supporter yo. Alors ekozala kitoko oza kaka ba biso ba mari tozo pesa kaka analyse ya ndeko na biso a pasoli mpoke biso skotozo pas seulement ce bien et puis topé ça nos conseils. Merci vraiment. Le troisième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, c'est l'homme infidèle. On est d'accord que l'infidélité, ça existe chez les hommes, tout comme chez les femmes. Parce qu'une femme, normalement, quand elle aime, elle se donne vraiment corps et âme. C'est quand tu vas vraiment finir par la décevoir plusieurs fois qu'elle va changer de facette. Mais un homme, même s'il aime une femme, il va quand même avoir cette envie, ce besoin-là d'aller à l'extérieur. Je ne parle pas de tous les hommes, mais si un homme, il est infidèle, si tu l'épouses, alors que pendant que vous n'êtes pas marié, il est infidèle, imagine quand tu vas l'épouser, comment ça va se passer. Parce qu'il aura déjà eu tout ce qu'il voulait, vous vivez maintenant ensemble, il aura obtenu le truc là tous les soirs, je pense qu'il va se lasser de toi et ça serait encore pire. Il y en a même qui partent même à avoir 2, 3, 4 maîtresses et ça devient vraiment très toxique. Si un homme il est infidèle, pour le constater, tu le sais, il y a pas mal de signes qui le montrent. Il y a des hommes qui sont tellement infidèles, ils sont accros à leur téléphone. Il va partout avec son téléphone. Jamais tu peux toucher à son téléphone. Même dans les toilettes, il a son téléphone. Alors qu'il est avec toi. Si tu constates ça, alors que vous n'êtes pas du tout marié, je ne te conseille pas d'aller fouiller son téléphone tout le temps. Il faut avoir confiance en la personne. Mais si tu vois que la personne a beaucoup plus de peur quand même que d'amour, il faut se méfier de ça parce que épouser un homme comme ça, c'est toi qui l'aurais choisi parce que tu ne diras pas après « ouais, mais il est infidèle ». Tu le savais déjà à l'avance. Quand vous êtes avec les gens, il fait tout pour ne pas te tenir la main, pour ne pas que les gens sachent que vous êtes ensemble. Il est juste avec toi en privé, vous faites le truc, après il ne t'assume pas en public. À chaque fois, il te ment, à chaque fois, il te dit « ouais, mais c'est parce qu'il y a ça, il faut patienter, il y a ça ». Quand tu remarques des comportements chelous, ça ne sert à rien de te mettre dans des relations comme ça, sauf si toi tu veux juste avoir un homme et peu importe la façon dont il te traite, tu t'en fous de ça. Mais si ce n'est pas le cas, ne te précipite pas, prends ton temps parce que tu mérites beaucoup mieux qu'un homme qui passe son temps. Les mibali oh bazali très violent. Les ana mibali mususu baza vraiment agressif, baza violent, ko bunda pamba ko beta basi na bango, ko beta bakuna mir. Alors azo sala neti azo boxer na mire tandis qu'azo boxer moi sinae. Alors bato baza violent vraiment madame ou bien mademoiselle soko lingo bala moi sur bala baza violent ou à sala sport azo sili sa ona nzoto na yo. Alors soko yo moni ke olingi no otika mokili oyo bala na yo muto baza violent o mona que non. Alors yo moko ko mi pesa nzambe raison. Alors il faut éviter ba mibali wana o baza ke baza très violent. Alors bino mibali baza très violent. Alors yo bali moi si. Alors, comment on a moi na niveau qui est comme pire vraiment. Les qui côté. Alors, même Nzambe a ligné violence. Violence, les qui côté, violence et baby sa makambo et belé. Alors, comme dans un maillot du nom de Bundesliga, biso ba maillot du nom de Bundesliga, lo baraka, photozali na milieu du village. Alors, on a le baki, les appels na basi baza très violente. Parce que les ana basi mususu bango de ba comme ça ni bali violent na caractère na bango. Il faut vraiment bosser l'attention tous les deux côtés. Alors, violent et rapé na côté, moi si au moins la net na ebi ndeko moko boye azalaki très violent concernant ba attitude caractère ya moi si na les cas qui makasi. Alors moi si akoye bisaka na kende na kei par exemple na ke Portugal, ya ko baluka azana na France, azana na Belgique, na ko baluka na mibali mususu. Alors yango komisaki mobali violent. Alors na ebi mususu pe ki na France tango toye ba mboka sika
nayebi mosusu fille moko boye azalaki camarade nangai grande sœur nae puis mwana nae ya mwasi autai kobala mariage wana ezalaki terrible c'est que bato bauti ba Afrique ba yaki mariage wana tandis que mwasi nae azalaki mwasi fille wana azalaki mabe abandai kosala akozwa akosi na ndako ke non ake quelque part tandis que azana Italie na mobali mosusu alors tango bakozonga mwasi ayeko mwana ayeko funda epa ya papa alors mobali akomaki violent concernant la situation ya bongo alors vraiment bosa l'attention côté wana mais yo mwasi pour les autres zolobela basi mibali o baza côté oza côté basi alors tozoloba mibali o baza très violent alors botika violence ezana kitoko côté ndeko na biso abeti c'était ba pesi par exemple botiko landa yango alors vraiment eza kitoko côté alors bosa l'attention côté wana pour la violence ezana mo solution te moto akoki ko changer nae mais tika avant au bala il faut vraiment ça la thérapie que otika violence que nous se aboutir bien. Vous avez la violence. Quatrième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, ma sœur, c'est un homme violent. D'après une enquête réalisée par le Figaro, tous les 3 jours, une femme meurt sous l'effet de violence conjugale. Et même récemment, moi, j'étais en train de travailler, j'entendais à la radio, on disait qu'une femme s'est fait battre, elle s'est fait jeter dans le caniveau par son conjoint, par son ex, ainsi de suite. Quand un homme, il est violent avec toi, alors que vous n'êtes même pas marié encore, méfie-toi de cet homme-là. Méfie-toi vraiment. Regarde comment il te traite quand il est fâché. Est-ce qu'il cogne des endroits? Est-ce qu'il déchire les portes? Est-ce qu'il est brutal avec toi? Est-ce qu'il te maltraite? Il te laisse dehors sous le froid? Récemment, j'ai fait un live. Il y a une dame qui a intervenu dans le live. Elle m'a expliqué un peu à quel point son homme était violent avec lui. Et elle a même porté plainte. Le mec, il est allé en prison, 15 mois de prison et puis en liberté inconditionnelle, quelque chose comme ça, du genre, tu vois. Elle m'a donc dit que ce même homme est revenu lui demander pardon en lui disant qu'il l'aime, ainsi de suite. Comment tu peux aimer une personne? C'est tellement incohérent. Peu importe à quel point tu as du mal à gérer ta colère. Si tu aimes une personne, tu ne mets pas une personne dans un certain état. Jamais. Si tu aimes, quand on aime vraiment, quand c'est de l'amour, on en prend soin, on protège. Mais on ne peut pas battre la personne qu'on aime. Et puis après, on vient en mode, ouais, écoute, je regrette, tu sais, je t'aime vraiment. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu es avec un homme et que tu sais que la personne est violente, tu ne l'as pas encore épousé, il faut partir. Et si tu es déjà marié avec un homme qui est violent, sache que le meilleur moyen de partir, le meilleur moment de partir, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que ça peut tourner au pire à tout moment. Et il faut vraiment prendre soin de toi et ne pas laisser ta vie crever pour une personne qui ne te mérite pas. Cinquième, mais bali oyo koki ko balate o baza immature. Immature elinko lobake mi bali oyo baza la vraiment na sécrété. Alors ya bango ezali nyonso ezali kaka ya koloba. Alors eza par exemple asali rapport na copine nae. Alors eza baka momoko ya secret que o jamais okoki koyebisa moto. Ba immature ezali ozali na sécrété. Âge ozali na âge ya munene mais makambo ozoloba ezali neti ya bana mike. Par exemple oza bosololi na mwasi na yo likamoko ya très important ya futur okoyo kango yo okoki kolobela ba camarade na yo okoki kolobeli ba ndeko na yo banani. Alors ça c'est eza kitoko te. Alors oko aboutir vraiment na rien parce que ozali mutumoko neti bazo manipuler mutumoko azalane na secret ba c'est loba alobi nae. Alors ba secret eza kitoko kobomba secret eza bien. Alors koloba ba secret na yo oyo ezali ke relation intime na mwasi na yo baloba kana mutu te parce que kozala mukolo eli koloba te ko yebi nyonso non oza vraiment koki kosala nyonso mais non c'est pas ça. Alors kozala que dans respect oza quand même na respect à mwasi na yo koloba ba biloko posala kana mo bali na yo te ezali secret na bino ya mbeto ezala ke eza bien ezala mabe alors ezali eloko mo balobaka yango te ezali ke ya bino kuna bosilani na biye kuna alors kofinga te oh boyna non c'est pas ça. Alors il faut ezala ke il faut la maturité mo vraiment ke ya bien et puis batu ya bongo immature bayebi na bango koloba te bakoka ko solola bien te bayebi ndenge ni ya ko planifier makambo te bazali kaka buzoba liboso milangwa liboso moyibi liboso. Alors bazana makambo kaka ya bana mike oyo neti babota misika. Alors vraiment ezali mawa penza. Alors il faut mutabongo penza mama soko na no bali ete. Alors il faut ça la tout penza akende thérapie ou bien akoka ko mona ba docteur donc ko bien ba conseiller akoka ko meka ko aider ke akoka ko changer sinon te
maman yo moko il faut réfléchir soko lingo ki kokoya na libulu. Alors cinquième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, c'est un homme immature. La maturité ne se définit pas forcément par l'âge de la personne. Ce n'est pas parce que tu as tel âge que tu es mature. Il y a des gens qui ont 18 ans mais qui sont très matures. Il y a des gens qui ont 35-40 ans mais qui sont très immatures. Un homme immature, ça peut s'identifier par quoi? C'est un homme qui ne sait pas garder de secret, par exemple. Tout ce qui va se passer entre vous en intimité, il va le raconter dehors à ses potes, comment il te fait ça, comment il t'a fait cette position, ainsi de suite. Si tu entends des rumeurs comme ça derrière toi et que tu as un couple avec ce mec-là, sache qu'il faut juste rester en couple, en copain, en copine avec ce mec-là. Si tu épouses ce mec-là, tu vas gâcher ta vie, ça c'est sûr et certain. Un homme qui est immature, c'est un homme qui ne sait pas te respecter, qui ne sait pas à quel moment il faut communiquer. C'est un homme qui ne sait même pas communiquer, il est fâché, il arrête, il coupe les ponts. C'est un homme qui est paresseux, qui ne travaille pas, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Tous les signes de l'immaturité, si tu constates ça chez un homme, il faut essayer de soit d'aider la personne à changer, parce que tous les comportements que je cite ici dans cette vidéo ne sont pas éternels. Tout le monde change sauf les imbéciles. Donc si un homme n'est pas capable de prendre conscience de ses erreurs et de décider de changer, d'aller vers le droit chemin, alors si tu sais que cette personne n'est pas prête à changer, mieux vaut être seul plutôt que d'être mal accompagné. Donc voilà pour cette vidéo. Pour les personnes qui savent, ce sont des thèmes que j'ai déjà traités sur mon TikTok et Instagram, mais c'est tellement rapide qu'on ne peut pas rentrer en profondeur. Et donc j'ai décidé de vous le développer ici en profondeur. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et je veux juste que tu comprennes une chose. Le but ici, ce n'est pas de pousser à la séparation. Tout ça, c'est juste mettre les gens en alerte pour qu'ils puissent prendre conscience de leur comportement et de changer, aller vers un nouveau comportement beaucoup plus sain. Et je pense que quand on reconnaît nos erreurs, il y a de fortes chances qu'on puisse changer et aller vers une bonne direction. Le cinquième type, il y a Bamibali Oyokoki Kobalate, Nengende Konabiso Alobi, Ezali, Mesiko Torolobape, Ezape, Napoebi, na Maye Junior de Bundestiv Bolotoloba, Nabiso ba vérité. Ezape na côté ya Basi, parce que Zana Basi Mususupe, Baza de Bazoba. Basi wana Baza Bazoba pona nene, na lobi bongo bo eskizenga ba maman pona terme, parce que bango monde babimisa pe ba secret ya banda surtout na ba mama immature eza mingi omona mama mukolo akokende asobeta lisolo ndenge asalaka rapport na mobali na yo mobali na ye pardon alors osala o mobali na nga asalaka boye mais biloko wana eza na tina te soki masolo akobeta eza te luka mosala kendo sala na yo mosala kinda lalaka na yo ata na mosala vraiment ki okenda kobeta masolo o izana tina te ya mobali na yo yango ezo mibali bakoma infidèle bakoma kokima bandako pona makambo wana alors vraiment bosala makasi parce que naza mobali nazopesa bino ba mama conseil bosala tout bo éviter ba biloko wana po omoni ezalaka ekoma ke moko mwasi mobali akomi koloba ba secret parce que amoni akomi na suka binonde parce que bolobaka yango mingi mobali nanga asalaka boye te azalaka boye te o musu akokosa yo kuna ke mobali nanga asalaka boye asombelaka nga boye asalaka nga boye alors yo omoni wana komisi yango ekomi kopesa liboma ke onga pena koka na meka mobali na ye soki vraiment ezalaka bon puisque kuna mobali abato akoma infidèle alors c'est pas bien. Il faut vraiment bon réfléchir kitoko pour ceux qui osali makamba kitoko osala na libala na yo pe bien mobile na yo soki aza mabe yo pe ko changer ozomona soki azo changer na été ou bien fiancé na yo azo changer te alors yo on décider maman parce que tous le bande tous ko côté la siko basi na nini alors tous au milieu du village mais tous cha pour na conseil tous les deux côtés. Alors dans le bas que non dès qu'on a besoin de ça analyse na le outil ko passe la mpoke nae alors biso tozo pesa siko tozo fongola siko mpoke yango bien parce que bino peut beau comprendre parce que maman mosusu pas comprendre na bango mbala moko te peut-être ko pesa conseil peut-être 20 fois de aroya ko comprendre et puis mibali mosusu pe ba yoka na bango te conseil côté ebimi alors yango mama yo jino de Bundescom balobara na ndenge moko ya calme na ndenge moko ke mutu akoki ko comprendre alors yango to yaka to e ko pasola mais au fond on poke bien parce que beaucoup ko yoka ndeko na biso eloko nini a préparer ki pona ba 5 nini bato oyo ba caractère oyo ba basi beaucoup bala bango te soki ba changer te alors ko bala été soki ba changer alors ko bala alors soulard soki ameli soulard ameli masanga chaque jour akenda ba bar ameli masanga alangwe alors akozala ndenge ni na ndako na ye akozala ba 5 makambo nyonso parce que aza mutu moko
esprit na ye koma esprit moko ya masanga. Alors ezalaka yete eza esprit ne se kinda nango ekozala ba lié familial ba tekaye obi ba teka ba ona génération soki combien de génération akinda nae. Alors akoya amelela rabino masanga ne mosusa loba na yoka mosusa zoloba ke ya langwa kate tata ameli yo mela masanga olanga te yo nani. Après okozwa pe l'audace ya kokende ko bebisa ba réputation ya bato. Alors bino bokende lifelo ke bo changer soki bo changer te na bino na basi na bino etali bino tango nzambe akobanda ko beta bino fimbo bokomona ke yango bomona ke mo nazalaki na nga bien na oke ko bala o na ke na lingi wana te oke ko bala mwasi mususu alors ekomeli ba problème o mutu mususu aye abotoli o mwasi wana alors yo koloba ke o na pona ni yelinga amebosani ke utai pe ko sala yango l'époque cassée mibali oyo bazali immature bosala attention bokozamba na bino. Merci eza bino mayo jino de Bundesliga tozala kaka happy tozala kaka happy soki oyebi happy te luka na dictionnaire ya anglais okomona biso tozala kaka happy tokipaka na biso te ozala betinga nini marteau na kostope yango na mopanga na nzambe. Merci, que le Seigneur vous bénisse. I love you.